Lingomba soki ebebi bangini na yango bakopengwaka elongo ebongi tozala na moteya makasi mpo nalobi kwa milimo kondima eza elembo yango nde kontina okangama na Yesu na yo ebongi tokangama na Yesu makasi lolenge ya bani Israel. Kinshasa. Les députés et les pasteurs sont tous pareils, ils pensent qu'ils ne cherchent que leur intérêt. Bogoko lololo. Kinshasa Makambo. L'Assemblée nationale ouvre ce vendredi 15 septembre sa dernière session ordinaire de l'an 2003 et de cette législature. Neti, ajaya leta bakutaka te badere na biso eleki ebele esopesa kanda mesho eza te musala makasi membongo eza te soki ebebi bangini na yango bakopengwaka elongo ebongi tozala na moteya makasi mpo nalobi kwa milimo kondima eza elembo yango nde kontina okangama na Yesu na yo ebongi tokangama na Yesu makasi lolenge ya bani Israel. Olobi nabelaka mobali naipsio ebongo yakanisaki nini te okasete mpo naza président ya assemblée ke na kobondela yo babengi yo combien de fois collègue Lemelema oui président collègue Lemelema oui président
Botala ba figure na bango bayembela Mobutu pendant 32 ans. Mobutu akei bazui musée bakoti na musée batamboli na musée muza akei ba récupérer Kabila le fils babandi kopesa ye bakombo ezalaki kaka soka koti bazobelela rais Kabila forever kaka bango Kabila tolembi yo te kaka bango Kabila totondi yo te kaka bango bazalaki wana na bamoya flatterie po bayebi na sima na yango bakotia ye ministre na sima na yango bakopesa ye mandataire au PDG ODG entreprise songolo to pakala po aye bakotonga ba immeuble kasi intérêt à population bosana parmi ba figure tomoni awa ebele bakataka population connexion internet misusu pe tangu président Fachi azalaki na opposition babetaka ye bagaz lacrymogène kokamwa misusu kutu babandai koloba biloba tina ba niveau moko oza na idée te tomoni bango awa basila soni musisa soni bakata bayawa babimisi ba veste wana oye bimaka pamba te ebongo français na munoko moi je suis là pour l'intérêt de la population abombi kutuke aye pour l'intérêt na yimoko okamwa bazo signer charte ya union sacrée kaka ne bozali komona kokamwa soki otali bien na politique ya République démocratique du Congo bilonge chanjaka te batundeka ba chanjaka bakan yango totuni est-ce que za na ba chaîne patriote oyo ba koki ko remplacer classe politique oyo bozali komona rempli na corruption na détournement po bango kaka nde bazalaka wana bango kaka nde batonga ba palais bango kaka nde IGF soka landeli oyo kao détournement ba millions ba continuer sacré na objectif ba luka électorat pe na sima na yango ba bata masima ya union sacrée pe bazwa immunité parlementaire kasi union sacrée oyo soki otali yango na liso lova oromona ke oyo eza pena FCC bis c'est-à-dire FCC bis encore président Fachi fongola miso batoyo batuté député tu as construit ta maison à Kinshasa maintenant tu viens t'enrôler ici pour te jouer de nous. Tu as construit la maison à Kinshasa, mais tu viens t'enrôler. Enrôle-toi à Kinshasa, c'est là qu'il y a ta maison. En Bougima, tu n'as rien fait. Tu viens construire à Kinshasa, tu viens t'enrôler ici. Tu nous vois, tu es tout bidjing bien. Tout kajiba la marque. Cette fois-ci, nous n'allons pas tomber dans ton piège là. Tu as construit à Kinshasa, enrôle-toi à Kinshasa. Ici, on ne voit rien que tu as fait. Même pas un centre de santé, même pas payé. Ici à Bonzola, à l'hôpital, on manque un groupe électrogène sérieux. Et vous êtes à Kinshasa, là, vous construisez des maisons à Kimbanseke, en Bandalungwa. Mais Djibinji, ça sonne mal. Kanchi, ça sonne faux. Vous, c'est toujours Bandalungwa, Limité, Montfleury. Allez construire à enrôlez-vous à Montfleury. Tu ne veux pas construire en Ngandajika, tu viens t'enrôler en Ngandajika. Tu veux te jouer des gens. Tu veux te jouer des gens. Toi, tu dois t'enrôler là où tu as construit. Ne viens pas nous tromper ici. Enrôle-toi chez toi en Ngandajika, chez toi à Kabeakamoa, chez toi à Chileng. Tu n'as rien fait. Enrôle-toi là où tu as fait des choses. C'est là qu'on te connaît. Tu viens ici pour t'enrôler avec les képis. Bakuluna cité botina bokanya makase c'est ma peke mais bakuluna ba député ba kunda na assemblée nationale botina bon abilu felutoni palais du peuple ça qui place au bato mayele ba osanga ba luka solution mboka na lelo komi terrain ya kuluna mabete ya turo tozwa bino 2023 bobika na ba slogan o ezana mensonge ya ba politicien babimi selibino makambo ya être de bon côté de l'histoire babiso balobi bisoté bangonde bazana mabe biso de namoni opposition alobi bangonde bazana bon côté à histoire namoni pe majorité alobi bango pe bana bon côté à histoire mais na ebisi bino awa kakake bato bazana opposition lelo bazalaki na pouvoir lobby bato bazana pouvoir lelo bazalaki na opposition lobby mais dans ensemble na bango tout policier azosomba tenu lelo ngai moko namoni policier abivie so pesinga 25 000 francs na sobi tenu 25 000 francs policier azosomba tenu toujours mambo la lingala muto ayo kangote na français mais la lingala soda mba tenu na ye ya ye moko ata bolingo ya mboka yo somona muto azokende guerre misombi ba minduki na ato lingi mboka
il y a la part de l'État, il y a aussi la part de l'homme. On s'est disponibilisé, on a volonté, on a makasi na discipline. Ce qui est plus important, l'État doit donner les moyens pour que au rendre service à la hauteur, il y a battante et un gouvernement. Mais ce n'est pas le cas. 60 ans après l'indépendance, on a fêté 30 ans. Moutona Moutassa la bilan 30 ans. Il y a plus de 60 ans. Le 30 juin, faisons un bilan. Où en sommes-nous avec le pays? À quand la fin de cette mélodie? Bateau nyo soazan à pouvoir bakosala nyo pour chanter à la gloire du maître. Bon bazan à opposition bako attaquer. Toyebi déjà le son est agréable à l'oreille. Les autres chantent, les autres critiquent. Attendez quand nous on va venir, nous aussi on va chanter, vous à votre tour vous allez critiquer. C'est la même chose. Les ennemis d'hier aujourd'hui sont devenus amis. L'opposition hier, on ne pouvait pas s'imaginer l'opposition être aux côtés. Il y a pouvoir. Bateau nyo so ba critiquer qui Kabila lobby à un certain moment ils sont ensemble. Aujourd'hui, vous voyez, bateau nyonso, babane comme on a Tshisekedi n'avait aucune vision. Même bateau batakla qui Tshisekedi n'a pas moindre détail, ils sont ensemble aujourd'hui. Mais bateau nyonso, babona qui paie que il fallait chanter pour Kabila. Aujourd'hui, ils l'ont quitté, bazar en opposition. Mais bateau paie babona qui Kabila était le diable. Ils sont avec ce genre-là. Rien ne change, rien ne se crée. Tout se transforme. Ça, c'est la loi de Lavoisier. Toujours Balukakab. Jésus avait promis un jour, avant l'enlèvement, parmi les signes, les morts en Christ vont revenir à la vie. Quand les morts en Christ reviendront à la vie, il n'y aura pas un changement. Aucun mort en Christ sera surpris de voir Rompuenga. Waouh, il y a des autoroutes. Ils vont trouver seulement comme ça. Mais vous travaillez pourquoi? Pourquoi vous êtes chef? Pourquoi vous êtes responsable d'une entreprise? C'est pour amener du changement. Amener une bonne politique, une bonne dose de changement. Mais c'est la chose. Masangu, 60 ans, 63 ans après. Bazoluka Nkona Libanda, Masangu, na terre arable. Oh Dieu.